Ya lelo 21 juin 2023 yango ekoteli bino na bandaku. Merci pour la confiance pe fidélité o bomesana kopesa na Mag FM epai wapi topesaka bino basango na lokote ya lingala. Mbote na bino ba papa ba mama. Tofongola basango na biso ya mokolo ya lelo pona koyebisa na bino ke lisu ya justice congolaise etelemi lisusu pona kolandela sénateur Matata Ponyo na o etali dossier ya Bukanga Lonzo. Bozwa ba détail na commentaire oyo. Bureau ya Sénat o ekumba maka na professeur Modeste Bahati Lukwebo et vandaki pe e bengaki procureur général près la cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo pona ko solola nae masolo o etali sénateur Matata Ponyo. PGR akutalisaki na Sénat que esengeli na bango baya lisusu kolandela dossier ya parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo o wapi sénateur Augustin Matata Ponyo azalaka kokumbela masolo ya chef du gouvernement. Yango pona yango ye moko PGR atalisaki na Sénat que bazongeli makambo yango pour rapport moko eutaki epai ya inspecteur ya finance o bazali ba membre ya commission ya contrôle ya gestion ya parc agro-industriel ya Bukanga Lonzo elobi que bambeba ebele emonanaki na kati ya rapport wana pe lisusu ba biloko ya leta mingi ebungaki nyonso wana batiaki yango na mutu ya mokonzi ya gouvernement ya kala o ezali bongo sénateur Matata Ponyo. Yango wana PGR ayaki na équipe na ye na Sénat pote baye balolenge ni bakoki kosala pona kolandela ye lisusu. Bongo kuna na Sénat Modeste Bahati Lukwebo alobi na bango que bango baza na susu na liloba ya koloba te po depuis le 5 juillet 2021 Matata Ponyo abungisa ba immunité o ezali ko batela ye atelema liboso ya bazuzi te. Yango wana bango bakolobelo te po azali déjà na disposition ya bazuzi justice ye moko esala musala nango. Esengeli lisusu kokanga ke baninga ya Matata Ponyo o bazali ba sénateur misusu balobaki esengeli lisusu te na justice ya mboka elandela mokonzi ya kala ya gouvernement Matata Ponyo. Bango balingaki te kasi tozotala ka nde masolo ngo ekokende soki pe ndenge nini mikolo mikoya nde ekopesa penza eyano. Aboya na ekolala pongi ye nani Mama Norbertine Matanda, deuxième vice-présidente interfédérale ya ACP ville ya Kinshasa, asalaki mobange na visite epai ya ba mama maraîchère ya Mbanzalemba. Jospin Osoki apesi biso ba détail. Tala na commune Lemba leader azaka moko oyo azali ko incarner vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na volé na yango avant sa sol sur le sous-sol. Mama Norbertine Matanda, deuxième vice-présidente interfédérale à ACP ya Argentine Ngobilamba ka autorité morale oyo ba mesana ko benga ye mama général ba kisela mama lumière bana Lemba leader à changement. Tala tina mokola mercredi 21 juin 2023 oyo asala ki mobanga na descente avant la site maraîchère en Mbanzalemba pour na rendre visite na ba maman maraîchère oyo basala kabilanga mupanzi oyo pour na coller sa population avec impact na idéologie. Maman Norbertine Matanda Maman Lumière, là où repose la confiance au secrétaire général à ACP, son excellence Charles Mbutamutu, qui m'a beaucoup pambaté bon dimilanga ipo amemela ki bango ba Congo, ba arrosoir ba semence na maputa pour na contribuer na musala bazali ko sala avec impact na idéologie. Ndimelanga Maman Norbertine Matanda alela bana Mbanzalemba oyo wapi pe na micro Mag FM a communiquer boye. Sekele nanga na bana Mbanzalemba eza sekele ya mama na bana na ye. En tant que maman esengeli oye ba situation oyo bana na yo nyonso bazo traverser. Bana nanga ya Mbanzalemba ba se sentaki comme si bazaki abandonné délaissé na maman na affection ya maman. Yango na yebisaki bango ke na abandonné bango te naza na bango. Yango balobaki poto ndimaki ozana biso tozana carence ya babiloko yela biso biloko. Yango lokola maloba na bango ekomelaki ngai na lobi nazolakisa bino bolingo oyo ke mama aza toujours na bino tozo encourager bango ba continuer kosala ngo parce que yango nde ezotombola pe économie na biso ya mboka. Na ngambo na bango pe ba bénéficiaire bazanga ki maloba te pona koloba merci Maman Norbertine Matanda. Ma bébé. Nzamba pambola yo. Ba kwe nyos mulima ba be ezala te.
le bosso maman. Kotika bisote. Yaro ya ndunda. Soyo kokite tinda batu. Ba za pondu, ndunda, matembele. Oki mama. Mama to lingi mi. Ah oui. Loba tombanga pasi po il faut misale le kamaloba na ebele. Maman no Bertine Matanda fierté bana lemba. Boende zalaka 100% formation. Malou a toujours. Toye na page ya société sengeli boye bakenzela ya arrêt pharmacie na commune ya Kitambo eza ya kobeba na ndenge ya kosakana te bolanda. Banzela mingi awa na ville province ya Kinshasa eza ya kokufa na ndenge ya kusakana te. Neti awa tozali na arrêt pharmacie na commune ya Kitambo, nzela ekoma impraticable. Ba usager ya nzela oyo bakoma ko circuler na mille difficultés suite ya état ya nzela. Mituka na ba moto ezoleka na pasi po mabulu na mabanga etonda na nzela oyo. Awa soki oleki ata oyebi kobina te ndimelanga okobina bidenda ya sir po awa irataka te, donc ezala mituka na ba moto ekomi kozwa ba panne pamba. Vraiment nzela wana ebukani moyete, il faut gouvernement ata la biso nzela wana po to souffrir, surtout biso bato ya moto to souffrir mabanga mabulu mai vraiment po leka wana il faut ka otia makolo na mai konze wana eza ko leka ba moto nzela esali kala ba milioka kango te bo liloba nanga suka gouvernement ata la biso nzela oyo to leka na biso bien. Bakonzi en tout cas nzela oyo eza na besoin ya misala ya botongi po elata elamba ya sika population ya coin oyo baeba pe ko circuler malamu soki bosali yango ekosala eloko te. To ya insécurité ezali komata du jour au jour na ville province ya Kinshasa lokola to ya dollar kokamo. Ville province ya Kinshasa mikolo oyo bakinwa bazali komitungisa makasi na oyo etali insécurité et komi vraiment makasi to nango ezoko bakaka komata lokola to ya dollar. Population bakomi na ba difficulté ya kotambola ezala na moi ezala na pokwa ba crime ezali kosalema ba enlèvement pamba population bakomi kolela bazali koyeba te esika nini bakovanda alors que ba autorité il faut baluka vraiment ko renforcer sécurité na ville province ya Kinshasa po population bakomi kokufa mingi makambu ya mabe ba viol ba enlèvement ezosalema pamba population ezali komitu na si réellement ba autorité baza au courant na makambu oyo ezali kosalema. Population basengi vraiment na ba autorité ba renforcer sécurité ya makasi po makambu oyo esila population bakomi kotambola na keba dossier oyo ezali à suivre. Soki okomi na prince oya na commune ya Kitambo okomona ke rivière moko esalemi wana ezali kopesa pasi makasi pona koleka. Oyo ezali nango rivière Kalamute ezali nde prince oya na commune ya Kitambo plus précisément na avenue Komoriko. Eloko intéressaki ba reporter ya Mag FM ezali que tozali na saison sèche kasi modèle mai etondi na prince okondima te okokanisa lokola mvula ebetaki awa. Bino moko botala mituka ekomi koleka na mai lokola bwatu piéton kutu komeka te o na traverser po okozanga na esika ya kotia lokolo po mai eleki et il faut kaka ozala na kati ya mutuka to likolo ya moto. Pona yango tozali kosenga kaka na bakonzi ba trouver solution na lombango na kosalisa kirage na bakanivo po mai eleka na ndenge esengeli nzela oyo ezonga na eta ya bien surtout ke ezali moko ya ba route secondaire ya commune ya Kitambo soki bobongisi ekosala loko.
Bareceveur ya lelo bakoma na système ya kozwa mbongo na se, c'est-à-dire avant o matana mutuka bosilani déjà wana nde masolo ekoleka bien. Kinshasa makambo, Kinshasa du jour au jour tokomona makambo ya ndenge na ndenge. Pona yango bareceveur bakomi na système ya mbongo na se. Mingi ezali bareceveur ya babus ba esprit de vie topé ba 207 oyo tobengaka esprit de mort. Bango bakoma na système avant okota na mutuka pesa mbongo deja na se. Pona nini binomoko boyoka ndenge balobelelaki na micro ya Mag FM. Paso moni biso bareceveur tozwa mbongo na se. Bino nde bobimisa ba carte bobimisa na ba matricule. Tozwa mbongo na se à travers bato ba carte balekaka ebele. Yango omona ke tozwa mbongo na se. Poste tozwi na se te. Essence tozomba litre na 3500. Nao mema mutu tio komisa peut-être rond-point ngaba. Qualité essence est consommée. Au comme on a rempli un bon nom et essence éco-quitté. Autant de se retrouver dans 4 personnes, bataba carte. Dans 5 personnes, bataba carte. Moi, je se retrouver exactement au monarque. Tous en bon on a 14 personnes, bien 13. Misa tu batikali bataba carte. En tout cas, stratégie oyo ezalaka kaka mingi na ville province ya Kinshasa, ba receveur ba pesi ba vi na bango pona koloba soki bakoma kosenga mbongo na se ezali pona ko éviter bato ba carte ba faux tête bato oyo akomata na kati po futa komi ko compliqué ye e komi makambwa. Toi tu me connais, moi je suis Yonani. Pona koboya babiloko wana yango bakoma na bango kozwa mbongo na se soki opesi mbongo na se te okokota pete. Pona yango tozo senga kaka na ba autorité baye bakocha mwa ordre po système oyo ebundisaka batu pe esalaka ke batu babungisa biloko miyibi bayiba bango na pression wana koto azolinga akota kuna azofongola sac moyibi pe ayibiye mwa ordre ezala côté wana pe na ba client boto sa musala baninga okoti na bis futa mbongo na yo po ezali droit ya chauffeur to pe receveur azwa mbongo oya musala azali kosala boyoki. Pont ya rivière Makelele o ezali ko relier commune ya Bandalungwa na Kitambo e koma nango poubelle ya population. Population kinoise akoma ko confondre rivière na poubelle ko kamwa. Pont oyo bozali komona ezali kosangisa de commune ya Kitambo na commune ya Bandalungwa. Kasi bino moko botala ndenge rivière ekoma poubelle ya population oyo ezalaka nzinga po okokuta matiti na kati ya mai babute ya plastique pe ezangaka te. Pont ekoma bouché nzoka nde ezali malamu te po oyo eza moko ya ba facteur oyo ekreaka ba inondation mingi na période ya mvula pe bino moko nde bokozala ba victime kote mususu pe batu bazali kotonga pembeni ya mai nyonso wana ezali kosala ke rivière ekoma muke kasi ezali mabe makasi po mai alingaka obstacle te na nzela na ye boyeba ke un jour ba dégâts ekosalema. Mais pont ezokoma bosoto bino boyebi bien na kati ya Kinshasa ndenge ezali bato nyonso baya pembeni ya mai nyonso bango babwakaka salite na bango na kati ya mai vomiaka soki ba poubelle ezali sava bawando bwaka kuna population muda obwaka asali atelemisi nsake pa na ye abwaki siko mai ekomi ebele mai ekendeni cause ya mai ya Makelele bato batongi mingi pembeni ya mai yango cause oyo nyonso tozozindaka bapasi nyonso omona yo moko ozomona ya cause ya bato batongi pembeni ya mai tina se soki ti okomona apongi pembeni ya mai leta ifaya atala ba distance ya mai. Awa tozali kaka ko interpeller mingi na population en tout cas toyebaka ko protéger environnement na biso matiti tobwaka na fulu po mai ezali nango fulu te bakonzi bosalisa kirage ndenge tozana na elanga po soki bamvula ebandi mai ekoka koleka kitoko. J'espère boyoki.
Mag FM esali bino réflexion oyo na koloba ke mobali azali partenaire to sponsor ya mwasi boyoka batu ndenge balobeli. Mag FM s'intéressaki na sujet oyo ya ba couple koluka koyeba na relation soki mobali azalaka partenaire tope azali sponsor epa ya mwasi bino moko boyoka ndenge bakinoa bayebaki na kopesa bavi na oyo etali sujet oyo. Mwasi ba désir ne bandozala accompli na mobali donc aza sponsor te aza mochine tete à mon sungi en cas de problème au sunga parce que za mwasi ne oza être semblable mobali aza musungi po charge mobali azala nango malgré tout atabiso basi tokoko ko meza mobali te nzamba pesa mobali capacité mo boye eleki ka mwasi akoza nango mais ya mobali eleka kaka po mobali amusuni moko o akolemba ngote akoza tala bana 10 na akolemba bango te mais mwasi nakoza na bana 5 to 10 mais à chaque fois non la charge non luka mutu mo bifo mobali azala po atiata moi 1 franc pour ça nga bien. Et ce mobile comme na ben capacité et comme ali solo to solo là to créer moi quelque chose et comme ça moi mon qui pour ma famille pour to revendre rabo était bana ba lieni ni ndako fo bofuta na so fo bofuta donc faut qu'on crée quelque chose moi si pas qu'on créer sungi mobile pas comme des gens la faiblesse soit comme na ta faiblesse il faut ngape na zapeta ya osunga e biso basi ne to ama ba erreur rebelle pour to moni mobile déjà comme na baisse impolitesse et makasi ce que place wana il faut vraiment to changer. Pour comme la défaut belé surtout sur moi ça zambongo mobali amona na te to moi mobali on dirait l'autre côté malgré mi bali pe bana ba défaut na bango mais balaka ka ba patron liboso na biso to aka na si to aka ba nisa na bango. En tout cas, bosili koyoka mutu na mutu a réfléchir selon ye ya kopesa makanisi na ye kasi biso Mag FM tokoloba ke na relation mwasi azali aide ya mobali pe azali aide ya mwasi pamba te soki bozali bino mibale bokosunga na bino mibale mutu nyonso koluka amona bolamu ya moninga. Oumela na maladie tangu mulai ozwa solution te centre hospitalier Dominique Leker ezali wana na disposition na bino. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutu
kati bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki olingaka kobeta miziki ya qualité kobukana te kimambangu na studio Liloba kuna na 14e rue po okoenregistre kitoko bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba obanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele tokomi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo na yebi ke bozalaki ebele pona kolanda biso kasi soki bosepelaki na édition na biso ya mokolo ya lelo bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle o bazalaki wana pona kosalela bino musala kitoko na sima ya caméra nazalaki na Florent Okita yenda benda kinga bilili le cameraman professionnel ndenge na linga kobenga ye na montage Francis Peta papa na Legri ya yende a montaki ba image ya mokolo ya lelo kasi botika na pesa merci et pas ya maître Malou Abili Cléophas mon boss oazali bongo président fondateur ya fondation Malou Mobimba ngana bino tokokuta na lisusu kaka na cadre ya kosalela bino musala kitoko bongo te